balandi ya chaîne na biso Océan du Congo omolongo mobimba mbote 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 na bino nyonso bisika bozali tika nzambe mokonzi na likolo na se apambola biso lisusu na ndenge asangisi biso lelo topesi mbote na ye mei mama Océan tozo souhaiter ba bon rétablissement ya santé bisika azali. Merci, merci vraiment, merci. Merci na bino bandeko bozo benga biso na mana grâce bengi biso ko uta Canada na kanisaki oche message na yo et comme la ki maman Océan to pamboli bino mingi parce que vous allez belé ya komituna nzambe a continuer ko fortifier molobeli ya Congo nzambe azwa lokumu leo lisusu bobo mesano toye na tila na émission na biso ya église et ses réalités. L'église et ses réalités, il y a les leaders sous somo ya makambo tokoki ko loba. Merci mik. Merci mik na bino botine de la ba image. Na bino botine de la ngai makambo oyo pona loba na tina na ecclesia to sambeli. Seigneur Dieu merci les sous la mkola lelo pesi biso. Tango to bandi émission na biso touché bande nyonso baoba ko mona baoba ko landa baoba ko yoka malobo tozoloba eza la vie na kati na biso satana za musika na biso na kombo na Yesu Masia ndeto bondeli boye amen. Bien-aimé ndenge kaka toza na verset na biso clé Matthieu chapitre 7 21 à 23. Et puis tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est moi ce qui fait ma volonté. Quand la lobby, je leur dirai ouvertement, plusieurs viendront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas? Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car vous commettez l'iniquité. Bande konangai eza somo boyebi ke nalinga ko loba loba mingi pe nalinga ka bilili loba nanzela ya masini kabuya tshela biso image wana. Messieurs, dames, bonjour, je suis Guy Sipamba. Donc voilà, je vous présente ce document. C'est comme je dénonce tout à l'heure que c'est au nom de Dieu que tout ce qui se passe dans le monde actuel, qui tend à pousser l'homme vers le bas, qui détruit nos civilisations, c'est ce que font ces pasteurs, c'est ce que font ces prophètes. Prendre un fouet, chicoter des grands-papas et des grandes mamans comme ça, souvent avec des enfants, qui dorment sur une chair, comme quoi Dieu va les visiter, c'est le Saint-Esprit, blabla et blabla. Tout ça, c'est des mensonges, chers amis. Dieu est détesté par les Congolais et les Africains. Dieu n'est plus au Congo. Dieu n'est plus en Afrique. Dieu a abandonné déjà l'Afrique et le Congo. Donc, à cause de tout ce qui se passe, tout ce que les gens acceptent, comment vous pouvez accepter un idiot comme ça, en soutane, qui est en train de vous fouetter? Azo beta bino na masoko lisusu. Ba tata mikolo boy na ba mama mikolo boy. Sous prétexte ya nzambe te. Totika nzambe tranquille. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas ça. Tout ce qu'on voit là. Na ba kiti, ba tout ça et les gens cautionnent ça. Moi non. Moi je ne cautionne pas ça. Moi je ne cautionnerai pas ça. Pour monanga jamais une église na la libre. Pasteur abetanga fimbo. Non mais vous foutez de moi. Et ça ni. Non mais bolali pe batata minene boy na ba mama minene boy batata bana ba betaka bino ba fimbo au nom de Dieu. To sekaka kaka ba musulman ba tchaka ba bombe bazo ganga la akbar. Bongo biso tozo sala. Na kombo nzambe. Bandoki. Les sorciers. Bomoni na bilili lolenge salami wana. Penaka si bolandi commentaire ya ndeko yo alobi wana makambo ezo salama na ba église
tokenda no malembe malembe. Église eza nini? Bisiko batu basangani po balanda enseignement ya mutu moko. Bato nyonso bandimi kozala na sima ya mateya to ya makambo ezosama balandi leader wana. Ya lokola IDP ces églises, ya lokola MLC ces églises, bandima kolanda leadership moko. Ya lokola église Kintwa ezali, ya lokola ba musulman ezali, ya lokola ba chrétien bazali. Ba Kristo balanda Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ba. Tobandaka biso nyonso oyo koloba pona Ecclesia Catholique. Merci en passant. Na jeune frère atilenga makambo ebele ndenge lekaki na bujala. Pe tokolobela ngo mikolo eza koya soki Nzambe abengi biso nante. Tobandaka biso tu kofinga batoge elateli balisuku na moto ba chapele ya melaiti awa. Melele commandé nzembo na biso. Tobelaka ba orthodoxe na lolenge la bango kolatela. Et bon le temps baza coordonner biso bazo kulisa biso bonga Nzambe tozwa ta nini? Tozwa ta toge. Ngona ko biso lata kiango. Où est Dieu dans ça? Oui, et ba tennis sacerdotal. Tennis sacerdotal. Toge et faute. Mais na ba cérémonie nini nde okoko salela yango. Toboya kamaka ba évêque. Lelo église. T'as l'évêque qui croit munene na nkingo, seni munene évêque. Nanya na raison. Bon moni image ya église wana. Bampaka na lingomba balati toji ya moindo na col pastoral. Pe baye na ebite. Soki eza délivrance. Soki pe eza molimo mosanto kita jwa batu na ebite. Balalisi etuluku ya batu. Na mibali. Na ba mama. Balati pe moindo. Soki pe motane, soki pe ngola. Babandi kobeta ba mama na batata fimbu na église. Non, il y a des choses qui se passent dans l'église de Dieu, ça fait mal au cœur. Ndeka na lo baba lati ba biso okolanda ngai te okofinga okokritiquer parce que zo comprendre te. Na ebite. Soki ba pasteur wana balandi exemple wapi bazwi maloba na wapi tope bazwi yango pa Yesu lolenge Yesu aki kobeta fimbo na kati na église mais Yesu abetaka banani. Est-ce que la délivrance eyaka na fimbo wana? La délivrance eyaka ndengo wana soko lingo ya molimo mosantu il faut ba beto fimbo. Et puis, bazo beta naba mama. Bien aimé, il y a des choses, elles n'ont pas si makasi. Tu frappes une femme d'autrui. Ozo fouetteye. Na simanaye. Et nami bali. Ensemble. Pona kolobanine. Qui va jouer délivrance. Tala ba façon ya ba église otozo kota et puis tala ba tu belende bazokumisa lobaka na biso ba église biso to soutenir nde yangwana boko ya la gloire de l'Éternel te tala comment ba faux enseignement et détruit œuvre ya tata. Misuba comment ba délivrance balati abatu bakitendi ya blé na nzoto. Bakoma délivrance. Balati batu bilamba jaune. Bakoma ba délivrance. Misusu penza be batia jeudi miracle.
Pe oke okuti vazi munene ya mafuta. Wili ba sopa kuna. Donc je dis bato ba melaka wili bato ba pakolaka wili. Nga naza contre wili te. Mais Bible lobi ko appliquer en aucun. Si tu es inspiré, gloire à Jésus, tu appliques en haut. Parce que nga pena sa la kango, mais quand je suis inspiré, mais Dieu comment bon mesano na vie na yo. Je vous ai parlé la fois passée comme makamamai. Makamati jia rouge bateki. Voilà comment l'église est détruite. Même l'église on les a battu et beleti n'a pas l'idée. Alors biso toza contre. Pour toi na battu le quoi bateau bazo kende kunate. Oui, to koza la contre. Pour mutema mutoye bien ngote. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous informe? Qu'est-ce que la Bible nous instruit? Qu'est-ce que la Bible nous parle? Mon peuple est détruit faute de la connaissance. Comment bakola lisa ondengwa na bazo beta ope fimbu kuna musique ezo beta choral bezemba ale fimbu fia ba bet ya na ebite fimbu ngo ya waze kwa to bakambwa chebi ya ba beta fimbu. Comment to koko tikala na somnolage ya boye pongi elati église na Nzambe? J'ai mal au cœur. Merci dans de quoi tindla nga imajo. Zama pambola yo. Et tamboli mikolo sixia makasi. Comment on peut faire ça? Bota la forme basi nzamba sa la bango. Et ozo fouetter moi si ya mutu l'église comme ça. Et baso bete fimbu ba alobi amen. Oh Dieu, Nzamba zawapi. Il n'y a pas Dieu na makambo nyoso. Wapi bakambi ya litonga na Nzambe. Bilat bowe la pouvoir ya kamba biso. Wapi bino na biloko yo. Où est Dieu dans ça? Où est Dieu? Kabuya s'il te plaît ndengo salela ngana magie technique na yo zongisaka image ya batu bamona ngonde ezoleka. Où est Dieu na ba fimbo yo bozo beta batu balali et pasteur ko beta batu fimbo. Ça c'est l'église de Dieu. Alors beza délivrance deux honneurs ko mamuni mo santo. La délivrance, écoutez-moi bien, la délivrance est sa particularité à Moutouté. La délivrance, ce n'est pas une personne qui opère la délivrance. Ce n'est pas une personne qui délivre. Mais il n'y a aucun nom qui nous est donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés au nom de Jésus-Christ. Toza délivré na kombo nanga Didier te, toza délivré na kombo ya Mamo Seya te, toza délivré na kombo ya pasteur Kingotolo Antoine te, mais nous sommes délivrés au nom de Jésus-Christ. Si seulement tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Bible invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, Oza n'a pas de responsabilité dans ma kambo Ozosala. Bilobi, il est inévitable que les scandales arrivent. Mais malheur, il y a mouton à cause de choquement. Toi qui fais ces choses, na yo moutozo nima, ba beta yo fimbu devant tout le monde comme ça, en te disant que tu es délivré. Un jour viendra. T'en fais pas. T'en fais pas. Un jour viendra. Un jour viendra. Aujourd'hui, le Seigneur est assis. Na trône naïe. Il y a grâce encore. Mais un jour viendra. À côté de trône de grâce, à côté de trône de jugement. Un jour viendra. Un jour viendra. Vous savez quoi? La mort. La mort est près de nous. La mort. Talande to botamaka. Omle to okola. Talelo. Nga botamaka boite. Lazaka bébé. 9 mois nga botingai. Mais lelo. Tozo kende. Lelo tozo kende. Lo bina kokufa. Ni nazosa na sena moi o.
nini nazosala na se na moi. Que servirait-il à une personne de gagner tout le monde s'il perd seulement son âme? Ça, c'est les satanistes dans l'église. Ça, c'est les satanistes dans le satanisme dans l'église. Et comment un peuple averti de Dieu peut accepter des choses pareilles? Église mona Kinshasa ezali pembeni ya mayanjili kuna basi to mibali so bakoti base desabiaka bakotaka ni kuna ezala mwasi ya mutu te mobali ya mutu te. Église tala mituka babila msote makawana. Église 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 tozokende wapi? Wapi bakonzi kaka posa filer na place opesi moi $20 opesi mbongo bwe bino bozo kolia bo akotonda mais peuple nzambe baza détruit. C'est comme nous voyons les politiciens d'aujourd'hui qui n'ont rien à donner na peuple de Dieu, bazo tindika libota et population bakendo kufa po bango bazwa bokonzi bango. C'est de la même manière l'église d'aujourd'hui. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Toi qui maltraites encore le peuple de Dieu. Nao yebisa yo. Nazo averti yo. Répands-toi. Sincèrement. Répands-toi sincèrement. L'église et ses réalités. Quelle sorte de délivrance? Délivrance est à la mungwate. Délivrance est à la motote. Délivrance et yakana jité, délivrance et yakana fimbouté. La délivrance est que au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle sorte de délivrance? Otozosal. Pas si na mutema nangai. Pas si na mutema nangai. Nazora biso bataille belete pour na biso makambo esala ka pasi nazo lela. Comment on a comment église ezate na Congo. Comment on a comment église nzambe zate, église nzambe zate. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Église ezate. L'église empoisonnement et comment. L'église bazo détruit ba vie à bateau. Église est comme un champ de maïs à pasteur. Vision longue nzambe et comment vision abisso, c'est ma vision. Gloire à Jésus. Le ministère c'est Dieu t'a donné ça. Le ministère c'est un don, mais l'église mutumoka kufa pour l'église si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Comment agis-tu devant ces choses? C'est Dieu moi que tu mourras demain. Change ta position. L'Éternel Dieu changera ta situation. Si makasi na mutema komona koma ba mama ba papa bazoke na ba église ya boy pe bazobeta bango fimbu pour la délivrance. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Église la nzambe ke api. Nzambe pamla moseya na nzelo pesanga na lekaka na chaîne yo. Oh Dieu. Oh Dieu. Tozokende wapi. Tozokende wapi. Tozokende wapi. Bimana l'église wana nyoso ba sa ba extra biblique. Sors na l'église nyoso wana. Voilà pourquoi les Sabino. Moi je ne peux plus appeler quelqu'un chrétien ou chrétienne et ne m'appelle pas chrétien ou chrétienne. Voici réellement je sers Dieu et que l'esprit de Dieu est en moi. Nzamba pambola biso. Nzamba zana biso. Bon rétablissement maman océan de la presse congolaise. Merci pour la maman Miki Moufoakenda. Mimi Miki, Miki Aba Mimi, Aouti Belgique, Ayena Mouana grâce, Baza Awa, Baza la Matanga, Nzamba Zanabino. Tous en ensemble. Merci Mimi, merci Mimi. À peine nous allons bien ma casse. Au maman océan a pessé bambote na yo.
merci mama Mimi, merci mama Miki, to pamboli nzambe azwa lokumu. Merci bongo soko sepelaki benga biso na 09 98 74 29 07. Commentez si les choses qui se passent dans l'église est vrai. Yonde muto soutenara batuana. Yonde muto tindela kabango mbongo. Yonde opesa bango mituka. Na yo muto zo contribuer na pasi wana. Na oya zo sala yango. Boko sambisa mali boso na nzambe. Boko sambisa mana bandeli koba. Na yo muto tindaka bango mbongo. Pona ko contribuer na mabe. Osombela bango mapango pe mituka. Oloba wana ba pasteur na yo. Na bango un jour viendra. Toko kufa, toko sambisama. Et le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Merci na mon cordon Kabouya. Merci na papa Ozila mama Chanta Yao. Couple à malamu, l'homme sage. Bisiko Nzambe pambola bino. Merci na Rita Mawete wa Rita Nzambe azala nabino. Famille Mpinga to kufeli bokilo na biso. Condoléances na famille nyoso. Mbote mingi na église Nzambe pesanga na kamba. Mbote mingi na assistant na pasteur Kadi na Gradi Lompinga na ba fidèle nyoso église, sans oublier ma femme chérie maman Lilisa Lompinga. Soki Nzamba sali bisongolu tokuta lisusu tokozanga te na tuna kaka yoza na koko ozana koko koko mido meflor mido koko nanga bisika zali Nzambe apambola bino walka Lompinga mbote Pape J Nzambe apambola biso na kombo na Yesu.